Bienvenue chez Posa Poto Télévision. Bonjour, bonsoir. Ils ont dépendre de l'affaire Oyo. Ozali Bakou ya Rolanda. Analyse pro Oyo. Ikamana Panga Mokona ni Posa ya Poto. Bolo ya solo. Humoriste congolais ya Bino tout le monde. Donc, il va dossier Zamo Ebele. J'espère que tout le monde est bien. Et il faut vous signaler qu'il y a un capambate. Ce qui n'a pas ce qui est comme vous allez donc. Voilà, on a profité de la mbote na moi c'est à Pembe Chanel Pambo. Chanel Pambo. Le cœur de quelqu'un. Manuta linga mote ma ya moto. Chanel Pambo. Donc na fongola ba analyse da biso to na fongola analyse nanga na makambo ezebele oyo nini naloba na poko ya lelo donc mingi eloko elesinga mingi awa na poko oyo mpoke nasala mwa petite analyse oyo na babone nyonso ya Posa Poto Télévision eza mpona concert ya ndeko na biso grand frère na biso le grand rumbiste Ferre Gola oyo akobeta na Paris la Défense Arena. Et tout le monde moi côté tant que biso batamayele tout le monde moi kota la site la Paris la Défense Arena et tout le monde qui ba concert ezebele ba concert ezebele wana ba concert tout ba misi ba configuration nango mais les gars rumbiste fait rigola et bimité tout là to la muki to mona page oyo tobengaka bapage flatter lokola Ndombolino leader ayobimisa configuration ya Ferre Gola mais biso so tokoti na kati ya site tomona moti yango na ngina tuna question moko configuration ya Ferre Gola eza kaka bagolo nde baomona ngo to alelesa rena atia yango pour que tout le monde amona yango message na nga eza boye ba page oyo bazolinga ba nuire artiste page lokola Ndombolino leader obomi ba artiste ebele obomi Fabricas asali mpiaka na Kazo de Paris olingo ya supa Héritier Watanabe invité Ndombolino asalaka ba mauvais campagne akosaka makambo oyo eza te epa artiste ayebi te ke na minute oyo monde déjà évolua kala lelo be internet ekoma lelo oyo soki olobi likambo sikoyo tokokota pa tonavigue tomoni yango si réellement eza yango Ndombolino akosela Ferre Gola makambo ke tout le monde toyebi ke Ferre Gola les gars rumbiste en Robert à Paris la Défense Arena dans la capacité à 20 000 places donc tu as 20 cas il y a un l'hiver donc pour vous signaler que Paris la Défense Arena a bâti si ma configuration parce que ma producteur ba comme il la guerre baza pour ça artiste mama bête mais configuration à 46 000 ils ont lié à moment trop. Yango Paris la Défense Arena a bakisi configuration autobengas l'hiver il na 6 000 8 000 9 000 places donc la configuration wana eza la configuration au artiste Ferre Gola a poni moko pour que abeta concert na ye ya Paris la Défense Arena mais le rôle batuna ye bon ba toya mobondo Kabasele, toya mobondo. Tozaka mobondo. Toboyi bote kaba biye na jonga. Toboyi bote kaba biye na jonga. Tolingi bo bato ba soma ba biye ne en ligne, vente en ligne. Donc nga so na ye awa na lobala nga pena mwa trote bate bele ba ko qualifier nga soki ndenge te za un simple
molobeli artiste molobeli nazaka ni pour ni contre mais au place où tout le monde a mabende toyoka nde koloba yango moni babone ya posa poto télévision balingaka nga poso na ye naloba makambo oyo ezalaka bien donc boyebaki ndeko na biso faire ekola Justinias azobeta na configuration ya 20 000 places 20K oyo tobengi 20K premier jour faire ekola atekaki 3000 billets oyo bakomaki épouser ti sikoyo mpe bacatégorie eza ebele mais yeki ete ndomolino ti okosa bato babillet ya faire ekola pour le moment yeki ete billetterie na ye efongomaki je crois mpe ezalaki le 6 lelo toa le 9 3 jours déjà je vous souviens que l'artiste Fally Ipupa ntango abetaki Paris la Défense Arena na jour moko l'artiste ateka 25K 25 000 billets voilà vraiment naosinesa bino makambo solo ya makambo lokuta te ya makambo tombola bwaka te ya makambo nini te eza oyo configuration o artiste Fally Ipupa ntango bafungolaka billetterie na ye makambo oyo asala inanga soko oyo inangai nabi kokabela nga sumbungu te po timbelaki nga na warrior yolongo ozalaka gaulois orke makambo oyo mokende ti na kokabela balare te esopo mabe fo esanka vérité ke ozalaka warrior mwana mpe so mbongo eza te mpo nga naka gaulois mais omo okosakosa ngai jour boye bafere bafali babonga na vie bakelela alipa suti bana bango baza balibana na mboka excuse basi na bango bavivaka bien batamona bakara baningi biso tooluka koya te ofinga nga na commentaire nga naluka vie nakoti na internet na découvrir eloko mobe na ye olobango po masolo na beteli na masolo abwati ya kati nanga pamba te ya masolo ya kati oyo naobeta ya masolo te ya kati posa poto tv nasolaka kati tokende sikoyo masolo ya matanga ya artiste Dola Star oyo akufelaka mwasi na ye Frida ti lelo solution ebakaka te ti lelo Frida azalaka toujours na manque toyebi te nini ezoleka Dola Star est-ce que famille baosamba kaka to ndenge nini mpona monaki moto anolobela ngo mwa mingi trop ezalaki maki la duchesse mais natalaki video moko bina na ye 207 na ndenge adega mpe moto anolobela ngo mingi papa liyanzi biso bambote ebele papa liyanzi molobele ya bamama nyonso ya monde entier bambote ebele mais makambo yango elali tokomprendre te pourquoi elali pour vous signaler que moi si ya Dola Star Frida aza toujours kana mort ke na bakundi te mais dosango pe actualité pe nyonso wana maboko ya Nzambe tofongola dossier mosusu billetterie artiste Fally Ipupa Europe na Amérique donc bawari balaka merveilleux bawari balaka danger les warriors soient toujours danger les warriors ce sont toujours danger basali challenge concurrence Europe na États-Unis babillet eza wana merci l'artiste l'artiste vraiment aokende bien aokende pena bien makasi donc jeune epene ekende bien makasi donc je vraiment ya artiste ekende pena bien makasi kebali babioterie na ye ezokende kitoko surtout ya Canada ezokende pena bien makasi donc l'artiste non c'est le bino qui billetterie ya
ya Centre Bell na Canada ekeli kitoko doyelakisa kena ke force ya artiste. Merci beaucoup na ba Warriors. Vous avez belé mais vous avez partout les Warriors. Vous avez belé mais vous avez partout. Biso doit la somme bon noté. Ah, Nzambe nangai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. La femme de l'homme, Chanel Pam, moi ça pète. La femme de l'homme, Moutema Moto, Chanel Pam. Donc, moi c'est à Pembe. Mais la maman, Chanel Pam, Koubanga raté maman, Nazara yo. Pour ce côté, Nazara yo quoi. Donc, on est là toujours pour la consoler la actualité. Et je vous signale déjà que film Singapur dans Zobanda Kalamingité, toujours quand on a pour sa photo télévision, pour s'abonner. Donc ça la bien pour s'abonner. Pour ta la vidéo, ça a bien chaîne au vivre. Pour aider ça la vraiment kitoko. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Na ikana c'est le moment analyse à moquer ou donc, je veux dire quoi? Merci beaucoup. Je vous aime. Bye.